Voilà, tout ça on a boulevard, précisément devant l'immeuble il y a Régie des eaux, vraiment immeuble en wana. Journaliste sonyo sur Congo tout à pour na kusenga ba libérer Peter Ntiani na faire oyo ezabongo yé na famille Chibala ba fundié pour na dossier oyo a relayer information. Ko relayer information ko bani. Information na eza ya vraie journalité, mais information ezali ya Scoop RDC. Scoop RDC a lobby que mbongo ebungi na ndako ya Bruno Chibala $400,000. Basalaka mbongo na ndako ya mutute. Comment un ministre, comment un premier ministre, mbongo somme importante en Nengwana et se retrouver dans ndako na ye. Et ce qui est grave, premier ministre, au lieu à que nous fondons la justice pour que oya soupçonné à ko yiba mbongo na ndako na ye. Peut-être que la bonne naïe, et que la moine naïe, et que la moisi naïe, et que la travailler ne mususu. Mais à préférer que nous soyons nganga, à cause de la cérémonie nandako. Talambo qu'on a vu sur RDC Ndengezali. Bateau zozo benga excellence. Donc comme mon excellence faut longwa nakatia mboka na biso parce que ba osala ba honte ya kosakanate yangwana le vrai journal a eu information ana a publié yango. Muto auteur article là c'est Monsieur Innocent Olenga. Au lieu de na Scoop RDC, où l'adresse n'est pas connue, bango batiki Olenga, baye pa ya Peter Ntiani. Sans première convocation, sans deuxième convocation, directement mandat d'amener. Donc voilà un peu la situation nenge ezoleka awa na kati RDC yangona bon bien sur presse nenge zali mobilisé pour que tout bon ko marché pour la liberté il y a Peter Ntiani. Libéré, Gianni, libéré, Gianni, libéré, Gianni, libéré, Gianni, Chibala, le bourreau, 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 libéré. Gianni, Chibala, les bourreaux, libérés, 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 Gianni. Libéré, Gianni. Libéré, Gianni, Chibala, les bourreaux, 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 libéré, Gianni, Chibala, Moïbi, libéré, Gianni, Chibala, Moïbi. Masolo Yakine avec la Servadi Rebecca Bilendo Pukuta, Toye Awa, Nesiko Bozomona, équipe Mobimba ya presse en ligne, presse normale, Toye ko réclamer Zali Libération, ya Ndekonabiso Mopandisango, Nakombo ya Peter Tchani, voilà, Nakombo ya Peter Tchani. Toye bakangaki par rapport à des émissions tout ça des fois quand nous faisons des émissions to cause à peine à moi même quand on a vu ça l'ingarango vérité voilà le pourquoi il avait parlé de quelque chose touchant le premier ministre Bruno Chibala et après ça tout le monde a qui bakangi de konabiso azana katia boloko yango équipe mobimba ya presse ezalia ou atoza na ba Daniel Safou bande ko Eliezer na beaucoup de gens de la presse toye ko réclamer ezali Libération, il y a Ndekonabiso, Peter Tchani, il y a le vrai journal. Et puis voilà, comme vous remarquez, il y a des personnes qui ont la presse, ceux qui ont un point de vue par rapport à ça. Tous concernés, tous concernés, tous Tozaba kangamie, Tozaba kangamie, Tozaba kangamie, Botika Janie,
tomoni bandeko ya presse bazo réclamer ezali libération ya ndeko na biso Peter Tchiani na ebité na part na yo okolo bandenge nini est-ce que ba journaliste ko ba toujours ko vivre na ba condition o ba konzi mboka na biso bazo sala biso te bo banza te ke ba konzi mo konsu ba kolamuka ba sepela te ba pesa bino o ba benga lokota li français liberté ba bundela kayango tala mibunga na nango mibutuku mitano na mibale na kwa ko vana ndako na bina vana ngana lia moteke na ngai na ye po na likambo etali bonsomi na biso babundela kayango bokonzi ya mabe bokonzi encore bokonzi ya kanyaka pesa bato bonsomi te bakoya na musalo bayi bakayango batelema soko batemi te musalo ko zabe ya bowumbulo ko yali osali mwa moko ko so moke bakangi batie na boloko baninga osenge te batelema po baya ko peso maboko bango ba ko tonga ka ba ko baka bango balekisa yango toko senga baleki obako ya musala osika baye bako telema bonsomi ya bapandi sango kaka na tongo tapesi bango bako bundela yango bango moko po bazwa yango to uti mosika oyebite bokonja kanyako tango yaka bainga ko kanga biso monoko kasi baye ko kuta to na kanda makoki oto zaki na oto tango mobuto bito kotikela ngo moto te yango moyi to ko bunda bango telelo tumba o batika kate tumba bo moyi mobimba. Voilà, tozomona à tout moment tant que bazo kanga ba journaliste tozo tambola tozo loba na presse mais apparemment gouvernement na biso qui peut prester. Na lobi na yo e abokonzi encore e abokonzi kanyaka ba. Po ba yo kasiko biso ba journaliste photo ça. Sengeli to tema nde to temi lelo. Soko moko asimbami bino banso bo telemi na ko ebisa ba leki. Bolanda te ba kuluto ya bino ba kota nzela makawa benga coupage. Mo panzi sango mo to kufa wana. Boyoki te na bosa na ko banda na ye. Kimia na molimo na ye. Paul papi basakisa awa bela ki okite bato akomolela ko nyokwama ana bakulutu na bino ba palisango ba kosaka bino bolanda na bino coupage bolanda mokeba ite mokeba bazanga tina coupage ngo balukaka bango na ngai ka pasi ndenge mo mikonyo sote bolanda bakulutu na bino wana te baboma mosala ba pandisango ba koma azwi biki na yake ye pa moto akopesa ye mwa tuku mibale ya dollar o akolela ndunda wana ya mosala ba pandisango te. OK, merci beaucoup. Nga moto atondi yo. Merci Nabino Bandeko Balandi ezali lisanga ya ba journaliste oyo bazo luka ko déclarer toi ko senga ba kondi ba libérer moko abiso mopandi sango na kombo ya Peter Tchiani. Voilà, on n'est pas libre de foi quand nous faisons notre boulot, c'est ce qui est dommage dans notre pays. Il s'agit bien de la vérité, batu nyonso baki makana bango tozo banga prison alors ce n'est pas bien ba maintenant na mboka oyo azana musala na ya salaka. Il faudra aussi respecter le boulot des autres. Quand vous prenez votre temps pour nous torturer, nous journalistes, tandis que bisonde to sungarabino peut-être boyamba ba informa biso to sungarabino pour na banda kuba yamba ba information mingi wana to éviter ce que to continuer ko boya ko loba vérité ya mboka na biso to continuer kaka ko loba vérité na mboka na biso parce que on a je ne sais quoi dire mais tozo banga likambo mokie bakangi ata mo libaku mokie kaka soki journaliste obeti na monoko voilà OK hein nous allons faire comment pour notre métier en fait ezaki bongo journée lelo tozo continuer na bande comme susuti ba kopesa biso ezali liberté ya ndeko na biso Tchiani Peter Tchiani nde mutema ekokita mais pona lelo grand merci à toi Aaron Lubamba, grand merci à toi Tonton Mwinga et à toute l'équipe de l'Info 16 j'allais dire à toute l'équipe de l'Info 16, grand merci à vous. Je pense bien que nous allons parler jusqu'à la fin. On a besoin de ça et de parler tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice tozali kosa publicité moko po nanzela ya Info 16. Awa tozana kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tozali ko représenter Sheffield, tu dois représenter Info 16 nakati ya Sheffield. Abengi binyonso boza partout dans le monde. Bo s'abonner nakati site nabiso o ezali www.info16.com. Kota nakati okozwa information nyonso o okosepela na yango. Bye. Hello,
Hello, I'm Sheila Afonso, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na InfoSays, boko zua informação a solo. Please subscribe to www.infosaysplay.com. Like the video, watch the video, infosaysplay.com. Like the video, watch the video. Botala InfoSays, Botala InfoSays, Botala InfoSays. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.